Bonjour, bonsoir na peuple congolais. Wabino molobeli ya mboka prophète Élysée, sentinelle ya RDC. Sinzili ya mboka moto pamba na ye lisusu poto solo laba na mboka. Tango makambo ezoleka na mboka esengeli nga sinzili ya mboka na benga toza na 11 provinces eza 26 provinces te po balingi ba balkaniser mboka to telemeli bango. Na ye lisusu en tant que mosali na nzambe sentinelle ya RDC poto solola na yebi ke toza na matanga ya leki na ngai Zetiko le Patrick Mobutu mais na zui lisusu nouvelle bandeko IDPS bakufeli soki sabata na yotra kombo wana mais na yebi ete akufi personam pe na famille na ye biologique. Mais lelo na ye ndenge bozolanda na ba petit écran na bino na ba laptop na bino na ba ordinateur na bino na ba poste téléviseur na bino kolobela makambo ezoleka na mboka. Depuis janvier il y a des choses ezoleka soki ngai sentinelle na lobité moto muso akolobango azate po batu mingi bakomi ba fanatique ba muso bazoloba éveil patriotique eza nde fanatisme eza éveil patriotique te. Pourtant, archevêque Coutinho, mon père spirituel, a bandi éveil patriotique na 2003. Nga mwana na landie na sima 18e année tokoti ya bitumba ya éveil patriotique debout congolais sauvo le Congo oyo nyonso na bazala kite. Lelo Eric Motema ya yo mitanu yangoyo na ye ezosala pasi pe mawa komona makambo ezoleka na Congo. C'est normal, état de droit eza eloko biso stolingi. Mais eza la chasse à l'homme te. Eza la paix na batuloko la Jean-Marc Kabunda azotonganda kuna Kingabwa secrétaire général ya IDPS oba bengi soki nani wana azala ba mituka ba bloke belé na tanga papa Etienne Tshisekedi tomonaka yango te. Alors tolinga état de droit ezala pona mutu nyonso. Jean-Marc Kabunda batuna paye yango na yeko yebisa président de la République ozali mokonzi ya mboka Fachi mokonzi ya mboka. Oui, nous sommes d'accord avec ça. Moutako nié yango azalité. Na ba circonstances au Congolais nyon so yebi ndengo comme président, cour constitutionnelle andimi yonde mokonzi. Gloire à Dieu. Mais il y a des choses qui se passent, président de la République, à propos ya discours à 32 minutes au sala, na vandi na raisonné. C'est après 2 ans, très cher président de la République, après 2 ans, oyeko yebisa biso ke ba Emilia qui est un adversaire na Joseph Kabila après 2 ans. Pourtant au yebi malamu au président Félix Tshisekedi aux un mandat il y a 5 ans. Donc au croit ko yebisa biso na 6 mois te. Au croit ko yebisa biso après 1 année te. Mais au yebisi biso na 2 ans. Mais il vous reste maintenant 2 ans. Le lot aux en février le 2 jusqu'au 2 février 2023, c'est 2 ans. Est-ce que na structure au memi batu ya union sacrée au business stokoti structure wane ekosala quelque chose? Oui, c'est possible pour tous les naza négatif naza muta négatif te. Mais eloko izo sala pasi c'est devenu comme du théâtre. Hier, avant-hier Janine Mabunda, hier Ilukamba, aujourd'hui, Tomoni est commis les criminels Alexis Tambwe Mwamba, Matata Mpogno, a détourné Bambongo et à l'État. C'est bien, c'est bien. Alexis Abomi Batu, Atindaki, Babeta avion Masasi, na dénoncé qui moyibi ya Matata Mpogno, na actuel ministre ya finance. Mais il y a un problème que le président Yebisa Bisote peuple congolais suit analyste politique de Sabino, les 480 millions de programme il y a 100 jours. Vital Kamerhe Bakangie pour 15 millions. Mais 480 millions il y a programme il y a 100 jours et Kenda Wapi. Na discours il y a président Fachi, Tolobi na Lopoto, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Président Fachi, Mbongo Ebima 480 millions na banque centrale pour un programme il y a 100 jours. Et là, quand on a l'examen boyete, Ngaza sentinelle, quoi que naza na union sacrée, naza dit sentinelle ya RDC molobeli ya mboka.
480 millions et bima na programme à 100 jours. Kamer est en prison pour 15 millions où se trouvent les 465 millions. Pour le lot, moi je suis na INCC, comment c'est NCC? Oh, moi si moi sali boye, directeur ya entreprise ya l'état bozo kanga bato bozo na prison ba miyibi. Mais 465 millions pour 15 millions Kamere aibolobi allié. Mais 465 millions ezali wapi. Na discours il y a 32 minutes au sala au loba yangote. Vous avez été humilié et c'est la cause de après 6 mois. Obimisa yangote. Vous avez été humilié et c'est la cause obimisa après même une année. Mais Ozeli, président Fachi, 2 ans. Mais non, c'est pas bien. Alors, Nganazali, moto diale lute, fanatique ite. Non, Namu lobeli amboka, sentinelle, veille patriotique et bandi na cheveux Koutino. Ne veille patriotique à papa na cheveux Koutino na bandi combat na Kinshasa na 2003, la mouvement Sauvons le Congo, fanatisme ezate. Alors, yoza président de la République. Joseph a humilié yo. Mais tout le monde na union sacrée, bakasik ya FCC. Babongoli motema na inane, majorité oyo yozo luka. Bolongoli mabunda, Zulu TV, mon grosso, ya yo mitano yango. Bolongoli Janine mabunda, bisu peuple a sepeli. Mais le loyo, majorité zana FCC, na Assemblée nationale. Mboso kudia kwanga, akote sayo. Mboso kudia kwanga za mutu FCC. C'est comme si vous déshabillez Saint-Pierre pour habiller Saint-Jean. Soki nga na lobite mutakolobango na kinazate. Peut-être info 243 Raphaël Walukonka koloba yango. Donc ezo sala participer mawa peuple azana nzala mai na même na ma campagne ezate na Montfleury ezate parti muswa Gombe ezate mais balobi courana mai na 10e 11e 7e 8e ri courana mai ekendakate. Bakomi ko benga côté wana quartier résidentiel limité de makombe quartier présidentiel. Mais non, Jomak Makengo ya yango, président de la République. Donc quartier à Pétinias, Zinias, Canas, Exoras, courant et Kendakate, Maï et Kendakate, c'est l'injustice. Mais dans ma campagne, dans Montfleury, ba Maï na ba courant so kende, ba inane, mais mak nam limité et pas papa chichi. Mai na courant kendakate. Mais au moins bande qu'on a biso IDPS fanatisme mais baso pour ça na que mandat à l'été soukaka. À la ligne où vont les choses na ko beta c'était toujours risqué na 2023 élections à la tête bata IDPS ba ko yebisa bino boye non basa la recensement. Mais papa Etienne Tshisekedi avait le même discours en 2006. J'étais à Kinshasa, Jean-Pierre Bemba qui a sollicité Sunganga élection non papa Etienne Tshisekedi a pris ça bata IDPS bokena élection en 2006. Mais papa Etienne Tshisekedi, yemo kwa kena élection en 2011. Ngamu nakanga bulletin de vote na mboko Afrique du Sud. Na lobi na papa élection salate. Abi non, photo kende kaka na élection papa. Nakangi bulletin de vote. Na kombo nga na salaka nakanga bulletin de vote na 2011 na mboko. Prophète Élysée. Mais lelo nazo kamwa bande kwa IDPS na batu musu bazali ba fanatique ba koma kolinga Félix koleka parti politique Etienne Tshisekedi atiki. Félix Etienne Tshisekedi azamutu. Félix Chilombo Tshisekedi azamutu. Soko sali malamu nazana opposition républicaine et responsable. Nakoloba félicitations. Mais soko bebi si obimini banda nazana ko la prophète Nathan lobelaka na David. Ok so mwasi ya mutu obomina mutu wana ozu mwasi na yeme non. Nazali serviteur de Dieu Congo e koleka melilo banzambe koleka kate. Président Fachi la passe ezana mboka mai ezate courant ezate bilia ezate, emploi na 2 ans au sali ezate. Na sa président Fachi Boye, na ba fanatique na na ba membre à IDPS. En tant que prophète, il y a une révélation prophétique. Na révélation prophétique, tous na ba papa Misato. Papa liboso za nzambe to be père éternel. Papa Mibale oya boti o bengi père biologique. Papa Misato c'est le père de la nation. Un père c'est un responsable. Papa a ce qui s'est raté la bana. Non. Papa ya kate kezo simbate te nzamba tikala ko la biso boyete. Papa ko lo biso te go ezo simbate j'ai été humilié. Non. Ezali na lopoto irresponsabilité.
ezali na lopoto irresponsabilité. Wana nazoyeb sa président de la République, discours na yo ezalaki discours moko irresponsable. Nazali prophète au salaki bana Congo 32 minutes bato ba betele baboko ba commission, c'est un discours irresponsable. Joseph a humilié yo au salaki na ba carte ko humilié été. C'est avec union sacrée de yo kolonga Joseph. Lui qui est majoritaire avec Mbosso Kudia Kwanga. Il est yoka kombo Mbosso Kudia Kwanga. Il était avec Mobutu, il était avec Joseph. Maintenant, il est à servir yo. Bakasi ki nyonso ya IDP, ya FCC. Ba yé pa na yo. Bakoto sa yo. Mais non. Mboko toso kende wapi. Tala. Le début d'une chose détermine sa fin. Tobandi ane mabe. Basal nanzambe lokola nga to bondela. Congo eza ya IDPCité, Congo eza ya mutu nyonso, Congo eza ya ba politicien te, Congo eza ya yo eza ya nga. Nous sommes 80 millions d'habitants. Mais à la niveau des choses, bazoti naka lelo Alexis Tambo Mwamba théâtre on est kokende suka wapi asa voleur. Matata Mponyo, mais président yo oza président avec ancien dirkab na yo. Il n'y avait pas le gouvernement. Il n'y avait pas Otobengi na lopoto Assemblée nationale. Bobimisa 480 millions. Ezawabi. Non. État de droit. Hein? Inspection générale et finance et salibo. Mais la charité bien ordonnée, président, commence par soi-même. Eric Conquistador, il y a eu mitano yango. Mais la charité bien 480 millions de bimana o babengi programme il y a 100 jours. Ezali wapi. Talaf. Mandat l'État ici et si laka. Justine Kassavou bazaki mwana président Kassavou. Bana Mobutu Nzanga bazé belé. Na ya tiki biso petit na Zekoli Patrick Mobutu azalaki mwana Mobutu. Laurent Désiré Kabila nde toyebi bana na été oya ko bima bimi non. Président azana mandat oyo. Il ne reste que 2 ans. Bata IDPS na ba réseaux sociaux, bazolo bana 2023 élections exate. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Joseph Kabila na 2016 aboyaki élection, peuple abimaki. Batumba siège à IDPS, 6 membres bakufa, ba Rosi, ba Kapangala, batebele. Soki bino bata IDPS na président Fachi, bolobi ke élections en 2023 te, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Peuple akobima. Na 4e république, il y a eu 10 millions de morts. Joseph Kabila. Maintenant, na 5e république, Félix, mais il y a plus de 5 000 morts na Est. Na 5 000. Na élection, Bolbino Bataï de Pes, Félix Maboko Pembe. Mais maintenant, ça Maboko Pembe. Président, ça Maboko Pembe. Babis Ozo Koufa na 5e république, et ça m'a président. Insécurité permanente na Est. Atabino Moko. Botika ko induire président Fachi na Berer. Kabundi, en avril 2020, benga niye l'Assemblée pour l'incompétence. Mais maintenant, Kabundi candidat. Mais non, on est comme dictature. Début à dictature. Pour la nuit, ce qui président Mogazali, opposant, Azolo la président dictateur. Ce qui a Koti, a commis dictateur. Tout le monde a Côte d'Ivoire. Ouattaraye, on a asali coup d'état constitutionnel, 3e mandat. Tout le monde a un go. Mais pour la nini boye, IDPS c'est pas le Congo. IDPS c'est ça Congo te. Congo c'est un biso nyonso. Président Fachi, peuple congolais, batindinga molobeli ya mboka. Nazaka nga moko. Molobeli ya mboka ezanga. Mutu mswa na atikala koleka te. Congo eza munene. Akosa ba recherche ngana salaka te. Peuple a ebisinga na ebisa yo bazana besoin ya 450 000 rapports, il y a 450 millions, il y a programme, il y a 100 jours. Président Fachi, au en Égypte, au Landarabiso, réseaux, au sein mon apoto, qui nous, au Landaganayo, au va na chambre yomogo, au zokota na ba réseaux sociaux. Babo linganga mingi, au Landanga mingi, apena lingako mingi, na lingaka yo mingi, ok Égypte. Au sein mon amboka, kinoa ngape kinoa, talakaka limete na yolo to kangama. Donc, na lingio mingi président, nazo le belayo, oeza ba critique moko constructive. Avec tout le respect que je vous dois. Naza fanatique ite lokola bato yeba TV bazoko ganga tala kosa l'émission ba ganga kate munoko polele ba geste belé te yeba TV ba dozo mona ki ba fanatique mais non
na pesi mbote na nga na leki na nga oyo ya bosolo na politique. Info 243 Raphaël Kulukonka, Peter Tchani, tala batu baosala musale emonani na kin bango wana. Mais na kosenga na président Fachi 480 millions ya programme à 100 jours et zawab. Moins 15 millions, totikali na 465 millions ya programme ya 100 jours et zawab. Le Congo d'abord. Oui, mais Roseline Mbombo asali ONG. Financement nango outi wapi. C'est ça le Congo d'abord. Roseline Mbombo asali ONG. Financement nango outi wapi. Fofat ezalaki ya Monique Kitoko. Et comment lelo ya mwasi ya leki na yo oya outi ko kufela mama. Bon financement ya Fofat Fondation Félix Antoine Tshisekedi et outi wapi. Ba Congolais bazana besoin ya ba ONG te. Ba ONG zali plus de 5000 na Congo. Ba Congolais bazana besoin ya emploi. Nzala eza na Congo. Mandat ya l'État est sous kaka. Bande kwa IDPS 2023 sur le bible l'élection ezate, vous allez regretter. Peuple a mananzela. Mto bimisa bango ngai. Naja Kinoa, moi na Yolosid, moi na Dallas, na bimisa peuple la balabala. 2023 président faut organiser l'élection. Le discours du président il y a 32 minutes, c'était un discours irresponsable. Dans les règnes spirituels, nous avons trois pères. Dieu, il est le Père éternel. Le père biologique, botangi classe pongana, Moussa les ate, mais maman zobota. Yo Moussa papa chômeur, maman zobota, ils alakate. Bana ba komi 5 botanga classe te faute nangate Moussa les alakite. Bon obalaki na nyongo. Bobota biso na nyongo, maman zane ba maternité bana 6 na nyongo. Président de la République a reçu le discours au président Fachi Salate. Batu ba kumiste ngaza na liste politique. Nazali politologue. Discours, on est allé un discours irresponsable. J'ai été humilié pendant 2 ans. Ah, na 6 mois, vous n'avez pas constaté que vous avez été humilié, président Fachi. Na une année, vous n'avez pas constaté parce que vous avez un mandat de 5 ans. Cela veut dire en 2023, il n'y aura pas des élections. Glissement, oui. Ah, on est allé. Peuple Akobima. Kinshasa, c'est IDPST. Congo, c'est Kanangana Moujimaïte. Ah oui, à Kabeyaka Mwanga, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas des écoles, il n'y a rien. Na Mbujimaï, mibeza ya kokufa. Bande konabiso na Mbujimaï, même na Kananga, baza kolela. Donc je suis désolé, président de la République. Ce qui bat nazo peso conseil à Boiseki na lingio. Ce que moni mutazo finganga, a lingi présidenté. Ce que mutazo nazo aucha ba commentaire à Bouzoba, a lingi présidenté. Ba bete laka Mobutu dialelo. Lelo Mobutu bakunda et maréchal personnel yena mwasi na bana avec quelques militaires. Ngwanda a commis d'honneur de l'essor Kimaki a trahi Mobutu azalaki wapi na Togo. Ba mokolo bango wana bakengwa dodo bango na basundola Mobutu. Président Fachi soko yindi Peter Kaza da kosundola yo. Président Fachi soko yindi traître oyo Jean-Marc Kabound l'impoli, l'incompétent en politique. Immature en politique, qui fait l'enfantillage en politique à Kosundola yo. Peter Kaza da Kosundola yo, secrétaire général à IDPS, ba Kosundola ba nous bazo betelo maboko. Mengai na lingi Congo na lingi yo. Les membres de ma famille, bazana kata IDPS, plus de 32 ans, bazana kata IDPS. Mais lelo IDPS ya papa Etienne Tshisekedi, c'est pas l'IDPS, il otosa nango lelo. Président Fachi bana Congo ba bengi ngamoko pe na sali ba investigation. Inspection générale et à finance, oui, salapé, banquette, boyeba, 480 millions et bima, sans que l'Assemblée nationale les ala. Na gouvernement, oyezala qui ko assimé, ba faire courante. Mais ça, infraction. Tout l'exemple Karaboy. Surtout, et comme Karaboy, colonel Rabatou Moussou, c'est comme sur état de droit, et comme chasse à l'homme. Et le Toboy. Toboy dictature na mandat na yo. Joseph Aza criminel, terroriste, usurpateur, il y a nationalité, mais yo za mona mboka éviter dictature. Pe na sengi na bande ko na biso ba ko voter. Bo voter Jean-Marc Kabundite, c'est un incompétent. Il n'est pas un homme politique. Pourtant on me dit un homme politique, un homme d'État. Un homme politique, c'est un homme qui fait de la politique sa profession, son métier. Mais un homme d'État, Aza un homme d'État, c'est un homme politique.
oyo azali na ambition ya kosala musala na leta ya malamu na limbo lango na lopoto. Un homme d'État, c'est un homme politique qui a les qualités requises pour diriger un État. C'est ça un homme d'État. Un homme politique qui a les qualités requises pour diriger un État. Alors, lelo na ye lisusu komkope sa conseil na gouverneur Ngobila, Ozamona Mboka, Fachi azali président de la République, Yozali numéro 1 à ville-province à Kinshasa, gouverneur Ngobila. Et là, on a sepelé qui n'a autant a été élu comme gouverneur, au télémena qui Kimbuta, au lobby à Yibi 60 millions, Mineti Bino Bokoma na Kinshasa, classe politique, autorité morale, Babengio, Balobi dosé Tchanase, Oza Kinoa, Ngapenaza Kinoa. Et là, on a sepelé qui n'a pas gouverneur Ngobila. Mais lelo natali maquette oyo lingo tonga marché central na Kinshasa, maquette on a soko réussir yango nzamba sunga au ça le loko moko la président Moïse Katumbi chapwe ba maquette nyonso président Moïse Katumbi la kisa biso ya pont le plus bétonné auto bengi pont Lualaba ezali na 110 mètres à longueur, 21 mètres à largeur. Pour pont Maréchal, les le pont le plus suspendu, ils ont plutôt 710 mètres à longueur, 710 mètres à longueur, pont Lualaba, et 21 mètres à largeur. Mais pont le plus suspendu, ils ont pont Maréchal, 722 mètres à longueur et 35 mètres à largeur. Maquette président Moïse Katumbi la Kisibiso, total yango kuna na deuxième poste frontalier, to moni yango pe a réaliser. Maquette on ça kitoko. Mais yomoko lobi ba mama ba papa bilenge il y avait 20 000 tables dans le marché central. Nga tant que opposant politique na ko pe so conseil en tant que pasteur. Pour na moni ozan de quoi croyant catholique. Nga nazana église de Jésus-Christ na ko pe sa gouverneur de la ville, premier citoyen conseil. Mobutu abanaye koloba soko tumboli ba mama o tumboli Mobutu. Oza premier citoyen. En tant qu'homme de Dieu. Ozo ke na l'église pour na kini propre. Je suis content. Kimbuta tikala osala yangote. Talaka momeli diamba, motobakisi, nganga, mais yo oza très différent. Au télémela 60 millions de dollars Kimbuta yibi. Ozo ke na l'église kosala opération kini propre. C'est-à-dire tu es un croyant catholique. Na sepel nango. Un conseil n'a pas ça yo, répertorier les 30 000 personnes au Bazalaki na Sandu. Zwa bandambo oye baba commune na bango eza musala munene luka équipe moko spéciale basusu ndambo tche bango na Gambela. Ndambo oche bango na marché à Kitambo. Ndambo oche bango kuna na Ngwaka. Ndambo oche bango na marché à Mangobo na Njili quartier D. Basusu pe oche bango na Kingasani asuka, basusu pe oche bango na Selimbau, basusu pe oche bango na nini na oto bengi na Wenzo na comment dirais-je marché à Liberté. Mais ba maman ba tekaka ba bijoux, ba soda ba kendaki avant-hier, bazalaki na avenue du commerce, ba pandi ba vitrine na bango, na osenga na président na gouverneur de la ville. Basoda wana bazombano na bango, basoda wana basamba. Gouverneur de la ville, je vous parle en tant qu'homme de Dieu, bengisa ba mama na ba papa ba tekaka ba bijoux. Solo na bango. Conseil ni na kopesa yo. Tia bango na avenue du commerce. Tia bango côté Kini Mazière ezalaki. Basusu na gare centrale esika ba bongisa wana na liboso hôtel Béatrice, ba mama ba tie ba payotte, ba tie ba vitrine. Baoteka ba bijoux, ba susu na liboso ya galerie présidentielle sika bateka ba mituka, otie ba mama mususu wana, même na ba banque mususu otie ba mama, ba mona pena que ville à Kinshasa, on vend des bijoux partout même devant les banques, devant otiango en attendant ozo tonga auto bengi nouveau marché central. En tout cas, biso na kat l'opposition, toyaka pena kopesa ba idée na ba bazo kamba. Je suis dans l'opposition mais je suis un homme de Dieu. Gouverneur Ngobila Ozali très différent na Kimbuta. Pour quelle raison? Au dénoncer 60 millions à Yibaki, balobi tchanase na classe politique au bozo sala. Ozo ke na l'église na opération kini propre. Ce que nous assemblons la rata ke na église te. Mais yozo ke na l'église et ça déjà un pas.
yango na sengi na yo bengisa ba responsable pour comité ne c'est la ba maman ba tekra ba bijou na ba papa bengisa communauté wana solo na ba communauté wana ba bato ba tekra ba bijou kotinda mutu mususu te gouverneur de la ville Ngobila benga ba communauté wana ba solo na bango tia bango na avenue du commerce tia bango kota Kin Mazière tia bango tena kuna isika hôtel Béatrice ezali na gare centrale baza ebele basu otie bango isika batekaka ba mituka wana devant la galerie présidentielle otie bango sur le pembeni ya ba banque côté ya régie des eaux pe ya immeuble bâtiment régie des eaux otie pe ba mususu place wana quand les gens les étrangers passent ils voient oh mais ici on voit des bijoux partout et là idenga na pesio eza idenga na pesio que ba maman wana ba congolais bazali pas mal payés mais baza sous-payés. Je sais parler la langue de Voltaire. Il y a des gens qui sont bien payés, très bien payés, d'autres personnes sont mal payées, mais congolais azali sous-payés depuis Maréchal Akenda. Depuis Maréchal Akenda, congolais azali sous-payés. Ba maman ba koma kolie sa bana, kotinda bana na ba université. Alors gouverneur de la ville ozali premier citoyen à ville à Kinshasa. Naïka pour na peso ba conseil et bana mboka à ma qualité de la sentinelle ya RDC nalanda ki président Fachi dans akendaka je crois en Europe l'année passée à lobby pour na kusukisa président Fachi à lobby banyamulenge baza bandeko na biso et loko na vanda na kanisa natali na football tant to bana miketo ba kulutu ba mikolo troué to zelaka ba bonga bonga. Je suis crinois. Ouais, yebi bonga bonga, yebi tétalier. Tout cela qui n'a pas troué, n'a pas mukuna. Nathalie avant 60 jusqu'aujourd'hui, n'a mona joueur moko munyamulengete. Président Fachi, osa kinyo le kolangai. Joueur munyamulenga zalakate. Na vandi Nathalie na bourse. Bourser munyamulenga azate. Na judo na bengi petit frère moko aza na Paris tout ne langa lettre les maître les mabé maître de vos maîtres les mabé pour ya na yende ba japonais ba tikela kaye na judo ba kei ba tiki geda na grand frère ya maître les mabé maître les mabé yebisi bango maître de vos maîtres ke judoka ya la munyamulenga za la kate na ba karateka na ngaza mona yolo na tuni na famille ya grand maître atika biso paix à son âme Edi Diora balobi karateka zalaki te ya munyamulengi na njili ngaza kolo matanku na zana église na matankumu lelo bishop Musu azawana changu mobimbe zaka ya bishop ya prophète Élisée changu mobimbo mona kawana kozala karateka o membre à parti politique na groupe ya WhatsApp INC IDPS PPRD ensemble te sur le terrain naza. Je prêchais au stade des Martyrs en 2009. 80 000 personnes plein le 31 décembre. Beta na une bekota en internet. Prophète Bishop Élisée stade des Martyrs 2020. Stade plein. Tout ça na batu. Oh le soki président Moïse Katumbi a postulé en 2023 pour postuler na ko sangisa batu. Naza na batu. Bishop Francis Kadima, l'écrivain. Les qui n'ont prophète Jojo Mbayo, to sangani à 3, to Kangaville à Kinshasa. Alors, Nathalie, Natuni banana, babana nanga mulimo nanjili, balobito na maître Chiwara, grand maître Chiwara Koufa, karateka wanazate. Oh, azate, même ba boxer, rabi, rien. Mais, président, banyamulenge bazaka na armée. Na football bazate, na karaté bazate, na boxe bazate. Même na musique, musicien munyamulenge le gola tanga ba grand calais azate. Mais président, olobi ke ba munyamulenge bazaba congolais, mais non ba congolais ba rwandais. Toza na colline munyamulenge. Mais ba nyamulenge ba rwandais président. Ba nyamulenge sont des rwandais. Na minute olikamba minembo bo batu ba congolais bo vandi kimia. Mais ba avion ezo kita ezo mata. Bavion ezo kita ezo mata. Congolais to sosola. Congolais to sosola. Inspection générale et à finance 450 millions et bima na programme à 100 jours ezawapi. Gouverneur Ngobila Landa Ongana Ebisio Olobi Ozo Sambela. Je suis membre de l'église armée de Victoire.
tous en armée de victoire qu'on a na Ipen avec l'évêque principal Cordège oyazo kamba armée de victoire Afrique australe azana na Kinshasa évêque principal Cordège yé azana Ipen ok na Ipen ok ko sambela oye pe na Rehoboth oye ko sambela oza pe na Ipen ozo sambela oza na besoin batu pe baba na ko encadrer yo spirituellement ngaza na musika na koko bondela mais na sur place toza na évêque principal Cordège azawa na koko sungayo benga ba mama na ba papa ba tekaka ba bijoux solola na bango tia bango na ville ya Kinshasa nangwaka batu ba tekaka ba biloko musu bazali bako teka pe kuna yo moko yebi quartier ngwaka ndenge ezali benga ba mama na ba papa ba tekaka ba bijoux sangisa bango ba susu na gare centrale ba susu esika ba tekaka ba voiture devant galerie présidentielle sangisa bango mais oyo leka 480 millions et bima na programme à 100 jours et sawab kolandela matata mponyo c'est normal kolandela INCC mwaso bana ko sala kuna c'est normal kolandela oyo azali criminel Alexis Tambo Mwamba c'est normal mais la charité bien ordonnée commence par soi-même 480 millions et bima na programme à 100 jours et sawab pe bande konanga na kotiela bino numéro na lingi chaque jour na banda koleka pour na ko sebela makambo ezoleka na mboka na leka ki lobby na makambo etali petit frère atiki biso Patrick Zetikole Mobutu info 243 Raphaël Lekinanga merci journaliste otie yango na site na yo soki po ko chape oyo bana mboka ba mona yo zali tribaliste to zali fanatique te osala musala na yo e monani soko otie yango pe info 243 e kozala malamu mingi très cher président to sengi na yo 480 millions ya programme à 100 jours et ça wapi tolongoli moins 15 millions 465 millions ya programme à 100 jours ko kende boyete za mbongo ya mutute eza mbongo e papa Etienne Tshisekedi te eza mbongo IDPS te eza mbongo a l'État to mona clair na yango ngaza sentinelle naza fanatique te chikicha chacha bande ko na ngai na bana koleka des fois ndenge nazoleka boye énergie ezobima naza musali na nzambe l'ouvrier mérite son salaire ndenge nazoleka boye crédit internet na kosenga na oto omoni pe numéro okobenga pe musali na nzambe osunginga na crédit internet pona lekaka tango nyonso okosunga musali na nzambe pesa mabete kosenga pe na sengi boye za mabete okofinga pourquoi na sengi na ngana bandeko balinginga na kotiela bino numéro osungi pe musali na nzambe atie crédit internet chaque fois na bana koleka na lingi une par semaine na koleka même chaque jour na leka ki hier na leki lelo lobi na zama kamuswa koleka na koleka pe 365 jours j'ai 18 ans de combat d'élite depuis 2003 avec mon père Coutinho Fernando na mouvement Sauvons le Congo qui met à papa na Coutinho Fernando siga azali alors gouverneur ezali conseil na pesio gouverneur ezali conseil nga na pesio ngobila ozali chrétien ou dénoncer qui mabe na penga ba mama batekaka ba bijou na ba papa batekaka bijou punir ba soda o bayaki ko panza ba vitrine avant-hier naza na Afrique du Sud mais miso na ngeza na Congo kaka na Kinshasa te mais partout na sengi na gouverneur po musala no etambola esengi losambo évêque principal Cordège azali wana benga ye kutana na ye solola na ye boluka équipe moye bondela pona yo mais ba mama na ba papa ya ba bijou tia bango esika moko na ville ya Kinshasa na gare centrale batekaka ba bijou liboso galerie présidentielle esika batekaka ba voiture même ba devant le banque là na boulevard benga ba mama na ba papa batekaka ba bijou batelengana te les Congolais sont sous-payés depuis que Maréchal Akenda les Congolais sont sous-payés ba maman de bakoma kolesa bandaku très cher gouverneur eza nde conseil na pesio ba Congolais na kotiela bino numéro obengi mosali na nzambe osunginga pona crédit inacha internet même na melipe secret eza mabete l'ouvrier mérite son salaire chikicha cha cha chikicha